Tumbutu bandeko nanga makambo nde makambo kande tolobaka bokota la famille awa makambo eke ezongi awa makambo ya somo awa makambo penza ya minene bandeko nanga kandenge boyebi soki ya koloba ezali te tokoya koloba te mais soki ya koloba ezali la famille na pete nyonso kande na lobaka na koya penza kosala émission bandeko nanga kandenge tobesani kosala ba analyse kopesa bino ba information ya makambo kaka ndenge ezo tambola kolala kolamuka bandeko nangai makambo sika ekoti kolala kolamuka la famille dossier penza ya sika ekoti kandenge boyebi mususu biso tolukaka na biso matière te mais matière eyelaka biso donc omona yo moko vandika bomonika téléphone sonné omonika ba message ekoti omonika ba vidéo matakita bandeko na ngai ezalaka pe bongo pe ekendaka pe bongo moyen pe toloba te ke non biso tokokota te biso tokoloba te eza musala na biso tomesana na biso koloba la famille na ndenge moko ya bien lelo toye na sango moko eza ya bien te pona papa na biso pona musicien na biso Werason Yangiama kande tolobaka chez Etoile Nines TV bandeko nanga tobetaka masolo ya nyonso ezala pona basala nzambe ezala pona basala mokili ezala pe ke non emataki ekitaki bandeko nanga nyonso tobetaka quel que soit politique tobetaka nyonso place nyonso makambo ezali toyaka toujours na pete nyonso toyaka toujours na kitoko nyonso pona koya ko salela bino ba analyse pe ko pesa bino ba information na ndenge moko ya bien ebele ya batu toyebi Yangiama Werason bandeko nanga aza musicien moko ya kala soki lelo tokoki kobeta masolo to soki lelo tokoki kolobela ba icône ya musique papa na biso Yangiama aza parmi ba icône ya musique ya Congo na biso aza papa moko nga moko personnellement na lobaka toujours aza papa moko ya opesaka respect parce que lelo soki tokomi komona ba Feregola tokomi komona ba héritier Watanabe tokomi komona même ba Fali bien que Fali azalaki na groupe na yete mais bango wana nyonso soki lelo bazo évoluer c'est parce que ezalaki na batu oyo bazalaki na motema malamu ya osunga bango pour que lelo oyo to ya koyeba bango la grâce de Dieu est là mais nzamba utilisaka nde batu pour que basunga batu mosusu ezalaka bongo toyebi ke Yangiama pe azalaki aider na batu mais ye pe asala musala na ye asunga pe ebele ya batu bandeko nanga na côté ya musique Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation la famille avant to kota na mozindo avant to beta masolo avant to kota na kisongi songi na biso ka ndenge to mesana ko beta ka masolo la famille
Et kozala bien sensibilisation na ndenge moko ya bien. Quand ndenge bouti kolanda bankambo ya Gave Cœur la famille. Lelo toyeli bino Gave Cœur. Gave Cœur azawana bandeko nanga azosunga batu ebele. Na kote ya basi azosunga basi oyo bazana problème ya mabota, basi oyo bazana makambo ya mabumu, basi oyo bandeko nanga ba pososi ebeba, basi oyo bazoyaka munene bayo yebaka tele pourquoi bayaka munene, basi oyo kande na lobaka ozana ba tension matakita, ozana ba sukali bandeko nangai mosusu etungisaka mutu na yo. Gave Cœur azawana po na bino. Côté ya ba papa, hémorroïde te dérangeaka yo, kolemba moko boye makambo mosusu kandenge tolobaka toujours, papa azokoka lisusu kosala ba makambo na ye lisusu te, en tout cas benga Gave Cœur. Koyoka soni te. Parce que ceux qui lelo yoki soni, lobi to après lobi la famille, et ozala pasi pe mawa, yango bomona basi ebele bakomi kokima libanda, bakomi koluka ba jeune garçon. Pourquoi? Parce que papa makambo akoki lisusu kosala ngote. Benga Gave Cœur azongisa yo na makasi na yo o babotela yo na système moko ya kitoko. Gave Cœur azosungaka pe bana oyo kande boyebi oboti mwana oloba te. Benga Gave Cœur na ndenge moko ya bien akosunga bino. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo toye lisusu na yemoko uwera son toye lisusu na papa na biso ya Nyama. Nini ezoleka makambu nini esali keno Étoile Inès TV aya kobeta ma solo. Avant na kota na mozindo ekozala mwa bien aya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Bandeko nanga, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation la famille bamapango yangoyo. Bamapango koteka yangoyo, bamapango kosomba yangoyo. Kane tolobaka, ezana ba opportunité mosusu la famille et ya kanango kaka mbala moko na vie. Yo kozela keno eya me eye nangote. Alors tozwa ka opportunité oyo pona kosombela ka bana na biso. Je m'excuse, bana na biso bamapango. Lupango eza nango kaka na $750 ya pamba. Osombeli bana na yo lupango. Lelo tolobi soki ozate bana na yo bakotelengana te. Bana na yo bakozala bana kuluna te la famille. Esalaka soni ya makasi. Soki lelo tokomi kotala bana kuluna. Soki lelo tokomi kotala bana paka juma. La famille.
omona bana ebele bakoyebisa yo ke no papa na nga akufa mama na nga akufa bazalaki na mbongo me batikela biso eloko te. Alors kanisela futur ya bana na yo sombela bango lupangu ekozala malamu mingi. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na ye moko Mama Lisi Mpitu ya balisi. Bambote na nga na ye moko Mama chérie, Mama d'amour depuis Maroc, Mama Eugénie Zemanga. Bambote kanenge zalaka na ye moko Madame Adrine Mafuta, Madame Judith Diamprovisa et sans oublier Madame Basila Mboyo na système moko ya bien. Voilà. Tozonga na makam na biso kande na obeta masolo ya papa na biso wera sone ya njama nini ezoleka bandeko nanga makambo nini esali que no Étoile Nines TV lelo aya kobeta masolo. Alors la famille nazo tie la bino ba message nyonso to landango biso nyonso na bukebi na boy na ngate que no emataki kitaki na boy na otiela bino na écran na biso ba makam nyonso oyo ba fan ya yangiama balobi pona yangiama bandeko na ngai et après kotanga wana nde tokozonga pona kosala analyse na biso na ndenge moko ya bien. Bandeko na nga totanga oyo ba fan ya yangiama plutôt balobi na système moko ya bien. Voilà, bandeko na nga ba écrit yango wana kandenge boyebi awa ba fan ya papa na biso wera son ba ye kandenge zalaka na poste na biso na poste plutôt ya fere ya wera son o ya salaki e ko salaki no ba fan na ye ba yaki kokomela ye neti mutu aliboso na kombo ya Daniel Besako alobi faux père Fabricaz abetaki tomonaki ata photo te et pourtant il est toujours poli envers toi. Tomoni ya mibale Michael plutôt alobi grand formateur. Veillez à avoir l'habitude de soutenir tous tes enfants. Yokaka héritier Watanabe. Ndeko na biso na yepe mosusu alobi l'enfant béni de Dieu alobi na tour ya feregola. Werason azela kaka un jour avant événement pona akosala publication ya événement. Levier alingi fere te. Aza vrai na ete. Bon mona ba message eza nango kili bandeko nanga moya kotiela bino nyonso ezate mais quand même je suis sûre et certaine que ebele abatu totangi mais soki bozala besoin na ba commentaire nyonso concernant émission na biso oyo boko takaka na page ya papa na biso yangiama werason kuna ba commentaire ezali ba commentaire ya ndenge bandeko na biso bazolela ndenge bandeko na biso bazolela selon batu ebele selon ba fan ebele balobi ke non werason ye mwana oyo alingaka mingi parmi bana na ye eza kaka héritier Watanabe. Pourquoi? Parce que tomonaki awa moi concert moko boye moi manifestation plutôt concert kutute ezaki moi manifestation bana ya papa na biso yangiama bautaki poto Gladys autaki poto bandeko nanga na exaucé tango bayaki moi kandenge ezalaka moi manifestation esalamaki tomonaki présence ya ye moko héritier Watanabe yenda azalaki kuna feregola azalaki te. Bato ebele batunaki mituna pourquoi feregola azate. Il y a de ces personnes oyo bayaki koloba ke non, peut-être azaki empêché, peut-être azaki na mwa makambo mususu. Bon, wale neza constat ya batu. Kande na lobaka ngana wokota makambo ya batu te, mais soki constant et salami, soki batu ba remarquer moi quelque chose de mon côté to de ma part. Nakoya kosala analyse. Parce que musala na biso ezalaka nde kopanza sango, musala na biso ezalaka nde toya koloba, batu ba yoka, batu ba changer, batu ba zonga, na banzela ya malamu, wana penza nde ezalaka musala na biso. Alors, na situation oyo elo na oloba nanu premièrement, eza kosenga na papa na biso yangiama werason, bafan baleli, oza papa ya bane belé. Je sais que
place nyonso ozalaka papa na biso ya nyama olingaka bana na yo bana oyo moko forma olingaka bango bien que moi matata ezalaka toza batu nul ne parfait na se ya moi okoki kosombela mutu ndaku oyo kutu eza cher ya makasi mais jour kaka komanke mungwa na ndaku aye kosenga epa na yo olobi keno naza na mbongo te mutu akobosana keno ndako oyo azovandaka yo mutu osombela ye mutu wana akoki ata kofinga yo. C'est la nature des gens. Alors ka ndenge oyebi papa zalaka na habitude ya soutenir bana na yo zalaka na habitude ka ndenge osalaka mpo na héritier Watanabe sala yango mpo na Fabregas sala yango mpo na Ferregola sala yango mpo na pas seulement ba Ferregola même Fally Ipupa sala yango parce que oza papa moko zalaka déjà exemplaire Ferregola nini je m'excuse Werason aza parmi ba musiciens na biso oyo bakota na barando te bakota na ba polémique ya buzoba te bakota te keno bikota kota te mosusu tomonaka Koffi Olomide mama bilobela moko boye akoloba loba oh nyonso akolinga koloba loba mais tomonaka papa na biso Werason azalaka na charisme ya makasi maturité pe ya makasi ezalaka ike ezongi na ndenge moko ya bien sa papa moko amipesaka respect penza ya makasi soki bana baleli soki bafani lelo baye kolela c'est que ba constater yango ba moni que non ekomi nango ebele yango baye kosenga ka ndenge opostaka héritier Watanabe salaka yango pe na ba petit mosusu sala yango pe na ba petit na yo mosusu ba petit na biso te me ba petit na yo sala yango ekozala malamu talaka yo nde papa na bango nyonso ba otalela yo soki lelo tokomi komona Ferregola azoyemba tokomi komona tondisi Stade des Martyrs soki lelo toye komona héritier Watanabe atondisi tobetela yo pe Werason maboko. Pourquoi? Parce que au format bana na yo kitoko au format bana na yo kitoko ata soki na suka avant que Ferregola azala bisika na ye moko akimaki akendaki na groupe mosusu bon eza kaka vindenge tambolaka mais mutu penza forma ye mutu penza pesa ye goût ya musique ezalaki nde yo papa na biso Werason sala yango ekozala penza malamu. De l'autre côté la famille eza mabilo mosusu to lobaka de l'autre côté mosusu tokoya kolobaka ka Werason alingaka oyo te asepelaka ndena oyo alingaka oyo te asepelaka ndena oyo mosusu biso pe bandeko nanga tobosanaka na ndenge moko ya mabe eloko pe na koloba toyebi te peut-être na côté ya ba Fabregas biso na public tokoki komona keno ba respectaka ye bazalaka bien na papa na biso Werason peut-être na kunzu ezalaka matakita côté ya Ferregola peut-être de même peut-être na côté na yepe ezana batu mosusu soki pe akomi au sommet mutu akomi pe mwa makasi batu mosusu bazalaka bongo bon toyebi te mais tozala te keno to condamné kaka Werason azana bolingo ya bana na ye nyonso te alingi ka héritier Watanabe te mosusu ezana mwa ba problème ya ba mike kuna mosusu nde esalaka keno mosusu abaye kaka. Mais s'il s'agit que non a posté mutu asali yango kaka tika kaka na sala bon choix ezate na sala ta publicité ya musique na ye ekende liboso parce que toyebi papa na biso Werason kande na lobaki aza papa moko akotaka na ba polémique ya buzoba te akotaka na ba rando ya buzoba te papa moko amipesaka respect et surtout kande to lobaka toujours soki omoni mobali ake liboso soki omoni mobali penza aza kuna mobali moko bien seke na sima aza na mwasi moko oyo azo sungaka ye na ba idée azo sungaka ye na ba prière na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga ka ndenge topesaka batoli na ndenge moko ya bien tolobaka toujours chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe mwa toli ezangaka te na côté na biso. S'il vous plaît basi ya mabala na ye ko encourager basi ya mabala mwasi ya libala ezalaka malamu sungaka mobali na yo na musala
lelo tokomi komona basi ebele balingi kaka kitokologie atiaka ba make-up atiaka bakabelo moko milai me kosala lingi kosala te. Sikoyo mabe ekomi kokota na ndenge soki peut-être mobali akufi mwasi azata na place ya kovanda te. Pourquoi? Parce que ayebaki kosala na ye te. Omona mwasi asi abota mama na bana andimi abandaka kobimaka lelo abima na mobali oyo lobi kuna abimaka na mobali oyo. Pourquoi? Parce que aza na posa mbongo. Mwasi ezalaka toujours malamu oza na ndako ya libala luka mwa musala. Ata soki obanda osala chaque jour te, ata kaka 2 jours apamba 3 jours apamba na semaine ozo epolaka mobali na yo. Ata soki mobali na yo aza na bambongo ya malonga, aza na bambongo nyonso, mais ezalaka toujours bien yo en tant que mwasi sala pe. Parce que vie ya lelo ekomi na ba surprise ya makasi. Kande na lobi mobali akoki kokufa to libala ekoki kokufa. Lelo pe lobi omona peut-être que libala ekufi okomi kotelengana. Mais soki oza na musala omona pe ke non place nyonso ata soki lelo libala ekufi okotelengana te, okozala toujours dans les bons. Okolia okolata olatisa pe bana na yo. Okolela penza makasi te ndenge tomonaka bato mosusu libala ekufi omoni mwasi na elonge baby, omoni mwasi akomi kosala kindumba. Pourquoi? Parce que mbongo eza te. Lelo tolobi aye kozwa pe maladi, aye kokufa tiki bana. Ezalaka toujours malamu. Ozala keno oza na poto, ozala keno oza na kin. Lukata mwa business moko boye osala, mwa alimentation na yo fongoli, mwa boutique na yo komi koteka. Je m'excuse, ezalaka toujours malamu mingi na kilelo oyo mwasi ezalaka toujours bien mwasi sala. Bato ebele balobaka ke no mama etoleni misala eza te ata ya koteka. Nyonso wana ezaka musala. L'essentiel moi quelque chose ezokota epesaka pe makasi epa ya mibali. Mibali pe balingaka basi oyo bayebi koluka mwa mbongo. Yango bomonaka mibali mosusu aobayaka yo albimi na musala alingi ata kosentir yo te. Pourquoi? Parce que yo ezalaka ndaku na ndaku. Mais omona mbali mosusu bandeko nanga oke na mwa musala ayebi ke mwasi nanga abimaki. Ata soki mbongo na yo wana kolia yango te, mais ayebi ke mwasi nanga ayebi koluka mbongo. Tango pe oyebi koluka mbongo, obando pesa pe mbongo ya mobali na yo valeur. Obando somba ka bisomba somba te. Parce que lelo tokomi komona basi mosusu vu que ya sala kana yete. Eza mbongo mobali nde azo sala, omona si saja ko somba bisomba somba, omona ye wana asombi bisomba somba. Azata kuna te azokanisela ta mobali na yete keno mobali nanga nyoko amakatala kaka tongo alamukaka na tongo ake musala tala kaka kutu na mbula akendaka. Mais omona fin du mois soki bafuti mobali atiaka bakabelo mabe, akenda kosomba ba make-up mabe, asalaka boye mabe, akendaka azonga mabe. Pourquoi? Parce que ayebi ke ye penza na mbongo asala effort ata moko te. Mais soki oyebi koluka mbongo opesa mbongo nyonso mobali na yo akoyela yo na ndako opesa ngo valeur parce que oyebi comment et combien oluka mbongo wana. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.
suka ya moi partage na biso yango yo la famille bobo mamoto ba o nyonso baza na kanda mpona papa na biso yangia mawera son to boma moto to bomela ye moto. Papa na biso aza papa moko alingaka bana na ye, aza papa moko atiaka toujours bana na ye ensemble, ayebi kovanda na batu. Wera son penza ayebi kovanda na batu depuis penza nga na yeba wera son. En tout cas ba makambo oyo keno emataki kitaki, en tout cas na mona ka yango te, mais aevitaka na yende batu oyo bazana makambo makasi, aevitaka bango. Me batu oyo ayebi keno bazana bango bien eti bajibe mpiana, en tout cas bo mona place nyonso ba solo la place nyonso ba obeta na bango masolo, place nyonso makambo kotambola bien, place nyonso pe makambo ekokende bien. Bandeko nanga bobo sana pete côté la biso ba j'aime ko sala la biso ba partage tellement que tolingaka ba partage na bino na ndenge ya bien. Voilà to komi na suka la famille. En tout cas, permettez-moi surtout de vous dire bye.